Papa a dit, nous sommes mettre en contribution chacun mon salaire. Autre livre, et c'est vrai que la personne dont le nom est écrit ci-dessus est chargée d'effectuer une mission pour le compte de l'église kimbangiste dans les paroisses kimbangiste de Saint-Ouen et Montreuil, dans la ville de Paris, en République française. Il s'agit de Révérend Moïse Alain Awawa, conseiller général de l'église kimbangiste, résident en France, accompagné du diacre Lambert Mankomino Siamba, coordonnateur de la Ratelki France. Motif: installation des pasteurs responsables des paroisses kimbangistes de Saint-Ouen, Montreuil, dans la ville de Paris, en République française. Départ dès que possible. Durée, retour, fin, mission. Transport, véhicule, métro. Itinéraire, France, Paris-Saint-Ouen, Paris-Montreuil. Prise en charge, église locale. Notez bien. Les rapports de la mission est à déposer au cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'UGCK. Tobéni, papa Lambert, s'il vous plaît, papa. Le roi va le dire que tu as accompagné un gars, il y a qu'à lui poser ça, il y a qu'à tellement à que vous allez au plan, va témoin. Na ordre de mission. Yemo ko ya poule. Yemo ba izali aye. Biso ba to izali ba na ye. Izali ba na ye. Izali ba serviteur na ye. Nega lobi to ya hotel misa ba to équipe ya sika Olivier a nommé. Donc, a décidé que Azana Posa, Motona, Moto Asala, chacun son tour. L'obli est Zalak de Komosous. Mais Lélo a vu décision et Zalak de Komosous. Béba de Komosous. Lingomba y a bisoté. Y a yé. Mais biso va faire biso va le la papita. Papa Jonas. Sanga. Mokando, ma décision ne peut pas baisser. Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simo Kimbangu, siège international, le chef spirituel et représentant légal. Décision numéro 175, IJCSK, CS 0112, CS 2018, du 14 août 2018, portant nomination des membres du bureau paroissial de l'église kimbangiste à Saint-Ouen, à Paris, en République française. Le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, vu l'ordonnance de justice numéro 2/149 du 1er décembre 1960, accordant la personnalité juridique à l'association sans but lucratif dénommée Église de Jésus-Christ
sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, tel que modifié à ces jours, vu la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, vu les statuts de l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, Église kimbanguiste telle que modifiée à ces jours, vu l'arrêté ministériel numéro 005/K/JGS/2002 du 6 février 2002 approuvant la désignation de son éminence Simon Kimbangu Kiangani à la direction de l'association sans but lucratif dénommée Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu, vu le règlement intérieur de l'Église tel que publié le 17 juillet 2007, vu les résolutions de l'Assemblée générale extraordinaire de l'Église kimbanguiste tenue en Kamba du 7 au 22 octobre 2002, entendu qu'il y a lieu d'apporter une nouvelle dynamique dans les fonctionnements de l'Église kimbanguiste en Saint-Ouen, à Paris, en République française, à la lumière de l'Ukutakanu tenu en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, du 17 octobre au 2 novembre 2016, du 11 au 25 avril 2017 et du 10 au 13 avril 2018. Vu les dossiers des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, décide, article 1, sont nommés membres du bureau paroissial de l'Église kimbanguiste à Saint-Ouen, à Paris, en République française, les clergés dont les noms se répliquent au regard de leurs fonctions. Numéro 1. Révérend Soki Albert, fonction. Pasteur responsable de la paroisse. Numéro 2. Diacre Malouti Sébastien, fonction. Évangéliste de la paroisse. Numéro 3. Diacre Bounei, fonction. Secrétaire de la paroisse. Numéro 4. Diacre Matoufouana Thomas, fonction. Comptable de la paroisse. Numéro 5. Catéchiste Joao Antonica Sofia, fonction. Caissière de la paroisse. Numéro 6. Diaconesse Tourou Sabina, fonction. Diaconesse responsable de la paroisse. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires à la présente décision. Article 3. Les directeurs du cabinet du chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait en Kamba, le 14 août 2018, le représentant légal Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel.
Ya solo bandeko balani radio télévision kimbangiste bana papa Simo Kimbangu mbote na bino banso besika bozwami. Ya solo tangu na psiko pona kolanda émission na bino bokolingaka mingi émission ebengami émission masolo. Émission masolo ezali émission ekoloba kobele masolo ya monene na papa Simo Kimbangu pe lingomba na ye. Ya solo mikoleleke bele boyoki biso te na tina mosusu te toyebi ke biso nyonso na kati na mboka oyo bato mingi bakendaki ba vacances biso pe ndenge ezali ke tokosalaka epai ya mindele tozwaki ba vacances tobimaki biso nyonso mutu na mutu akendaki na esika oyo akendeki na mokolo lelo mingi pe nano bazongi te biso ba oyo tozongaki samedi tomoni ke tokoki kovanda ndenge wana te yango toye liboso na bino po ete tobanda la rentrée na biso donc ebandi lelo tozongi yango tozongeli bino susu na kati na bandako na bino po te boko kolanda biso na ndenge bokolandaka biso na kati na émission masolo. Émission masolo ya mokola lelo tokolobela kaka touti komona likambo nini ya kitoko pe ya elengi oyo sa divinité papa Simo Kimbangu kiangani awuti kosala na kati na France na Paris na paroisse ya Saint-Ouen pona kotia batambolisi mosusu ya sika. Ezali bolingo na ye ndenge ye moko akobongisaka yango esalami yango wana biso bandeko na bino bozongi lokwa tozongi tomonaki ke émission na biso la rentrée na biso tokobanda yango koyamba tolobela likambo yango ezalaki ndenge nini pe toyamba papa na biso oyo azwi ebonga pona kotambusa bana papa Simo Kimbangu na kati na paroisse ya Saint-Ouen. Mais liboso ko banda topesi bino mbote biso bandeko na bino na kati na émission masolo ko banda ngai mo papa Lambert Makwemimo tozali na lisungi ya papa prof Malonga azana sima asimbeli biso babakambo nyonso pe bandeko na so mosusu baza na kati na vacances mama Fifi Ndongala papa Edi Zolandonga papa Tony Diangenda biso nyonso topesi bino ba merci ba mbote na bino. Toutaki komona samedi uti koleka bandeko na biso bana na biso bautaki kobala na libala ya petwa oyo tomonaki papa Maxime Zoladio na mwana na biso oyo tokomonaka mwana na biso nièce na biso leki na biso mama Olivia Marjorelle yende basalaki libala ya petwa ezalaki kitoko mingi pe biso bandeko na bango na kati na radio télévision kimbangiste tozalaki wana bandeko ya Belgique pe bandeko besika nyonso ya ratelki pambate azali moko kati na basali bapandisango na kati na radio télévision kimbangiste nde tozalaki wana bokomona babililingi ndenge biso bandeko na ye na kati na radio télévision kimbangiste tosepelisaki ndeko na biso ya solo mwana wana azalaki mwana na biso toyebi biso nyonso mama na ye mama Félicité oyo lelo esika ya azali nzambe azali kosepelisa ye kuna pa ibango bazali mama na satika biso depuis kala kasi toyebi ke tozalaki na ye longo azalaki mama na biso tozalaki na biso nyonso tozalaki esika moko tomonaki ke tosepelisa ye epa ye azali amona ya solo biso bandeko na ye tosepelisaki mwana na biso mama Olivia. Mbala moko tokokende na bandeko na biso ya solo po ete to banda émission na biso tomoni ete na mokola lelo tozali na ndeko na biso papa révérend Albert Soki oyo toyambi na mokola lelo yende tokosolola masolo oyo tobongisi na mokolo ya lelo papa Albert mbote na yo. Mbote papa Lambert. Merci papa révérend ya solo tokobenga papa parce que omizala déjà révérend depuis kutakala yango lelo tokopesa yo lokumu na esika na yo epai ezali topesi yo merci na ndenge invitation na biso oboyi yango te ondimi yango mbala moko nde toye po tokosolola masolo oyo tobongisi na mokola lelo tolingi toyeba nanu santé ndenge pamba te pe uti vacances ou bien ozalaki kaka na kati na mboka ya Paris. D'abord papa Lambert merci na ndenge bo invité ngai na émission na bino. Oui. Navandaki na parité tokendeki vacances
Vraiment, tu as passé de très bonnes vacances. Pamba tu as passé au bord de l'Atlantique. Tu as qui na la Bolle, na Guérande, na Turbal. Donc, tu as passé une dizaine de jours. Vraiment, il est kitoko. Donc, on a Mikolo. Nous qui samedi. Donc, biso tozongi kaka ba samedi. Samedi, papa. Donc, biso tozongi samedi. Mais l'équipe n'est pas ni kuna. Non, il est vraiment kitoko. Il est vraiment kitoko parce que au moni, tout ça là toute l'année. Donc, Nzotopé, c'est le meilleur capital au Tozana Yango ezali Nzoto. Donc, Nzoto fait Pemaka. Et c'est restructuré. Pourtant, on va la Moussala, on va Moussala dans de bonnes conditions. On est en Wana, Tokendeki Kopé Misanzoto. Si Kotozongi samedi, eh ben, lundi déjà Misala ici Bandaki. Merci à Solo Bandeko, Balani Radio Télévision Kimbangiste, Boutiko Yo Kandenge Nini. Papa révérend, Aoutiko répondre, Biso Pambate Biso Nyon, Sotozana qui na vacances, Batu Toyoko Mona, Batu Bakomi Ebele, Batu Babengi Ebele, Natina Nini Ke Bazadi Koyo Kalisusu, Bandeko a émission Masolote, Biso, Tozongi, Biso no Sotozongi na vacances na Biso, et Lelo Mosala et Bandi. Papa révérend, il y a solo ndenge to wuti ko yamba yo, to lingi to yeba omi bimisana no pambate batu bayebi peyote, ba yamba la liboso, ba yeba yo et simano to bandi mituna na biso oyo to bongisila mokola lelo. Merci papa. Ngai kombo na ngai papa Albert Nsoki. En fait, Nsoki ezali diminutif ya Nsoki mianti. Mais mingi baibinga na kombo ya papa Albert. Je pense que na niveau ya Paris ce kolobi papa Albert forcément mutaliboso ba ukanisa ezalingai. Parce que na vandi mingi à Paris surtout na biso bandimi. Donc papa Albert Nsoki na botami le 27 juillet 1965 na Banzangungu. Lelo Oyo nazali marié et père de 3 enfants. Voilà, on aurait dit que sauf si vous avez une question beaucoup plus précise, ou ils ont une réponse précise. Oui, mais papa révérend na kanisa na évité parce que toujours ben papa révérend na tout ce que zo banda aux gens kaka lelo na émission ou bien on mise là déjà révérend banda kala. Bonne question papa Lambert parce que y a solo dans mokola lelo tozana ba révérend ebele ya ndenge na ndenge. Oyo yangai e bandi lelo te. Pambatwe musala oyo tozali ko sala kati na lingomba to bandi yango uta bomwana. Mais na bandi ko benga ma révérend banda tango na koma ki diacre. Et na koma ki diacre d'abord si je peux préciser, na zui baptême na ngai depuis mois de mai 1981. Donc j'avais 16 ans à l'époque. Tango na eko koma na âge il y a 21 ans. Na koma ki déjà makasi kati na musala ya lingomba. Mais kobenga ma na ko benga ma révérend, na ko benga ma yango à partir de 1990 tango na komi na Suisse, ba pesingai titre ya diacre et secrétaire ya paroisse. Nazalaki d'abord secrétaire adjoint, il y a papa secrétaire zalaki on a papa Ndombele qui est actuellement en Belgique. Ndé tango papa Ndombele à Longwe akei kovanda ko s'installer na Belgique, ndenga natikala ki secrétaire national et église kimbangiste na Suisse. Donc banda tango wana déjà nazalaki secrétaire révérend diacre. Na Longwe na Suisse na 1996, na yeko s'installer na France. J'étais toujours diacre puis na continué musala na ngai en tant que diacre jusqu'en 2010 tango papa Simon Kimbangu Kiangani sa divinité a décidé était à élever biso na titre ya pasteur. Donc vous comprenez que Bandatango Nyoso Touana n'a toujours révérend, maintenant Nazala Kiliso sous révérend diacreté, né comme révérend pasteur. Jusqu'à ce jour, toujours sur le Nabino Boye, Nazali toujours révérend pasteur. Donc ça signifie quand même que ce n'est pas une fantaisie, paix et aussi les lotés. Et ça date de pratiquement plus d'une trentaine d'années déjà. Mais oui, donc, papa révérend, mais depuis na parce que au tout le banapso qui déjà secrétaire na niveau ya na Genève kuna na Suisse, mais na niveau en France aux autres na ba responsabilité yo zala nango déjà na niveau ya France. Effectivement, pour la place yana na komeka un peu ko préciser ndenge nini ba responsabilité na ngai na niveau ya France et bandaki. Il y a une petite page que je dirais un peu sombre, hein, dans le sens que
tango nga nakomi na Suisse na France pardon nakomaki na période oyo Viroflé eyei ko kosalema. Alors na moma wana emonanaka que tozalaka na paroisse ya Saint-Denis biso banso mais monanaki que bambuta bakomaki kokende moko c'est-à-dire que bandaki d'abord na bandimi baza kokende Viroflé au fur et à mesure après komaki que bambuta o bazalaki kotambwisa paroisse Outana certains pasteurs et certains diacres qui sont devenus secrétaires aujourd'hui, enfin qui étaient secrétaires de la paroisse et qui sont devenus pasteurs. Alors, paroisse à Saint-Denis est comme une crise, c'est-à-dire Bambouta Bazalaki li sous-souté. Bakei. Bangotu Bakei. Alors, na époque à Papa Mfumambanza. Na époque à Papa Mfumambanza. Donc on a 99 fois. Ouais. Bakei. Alors, et monanaki que en fait c'était une politique il a affaiblir paroisse à Saint-Denis pour que tango batu bakomona que bandimi bakei bambuta bakei comme ça paroisse salanete ekufa et yaki komona na tango wana ba oyo bambuta bazalaki ne sika wana batikalaki. Je vais en profiter pour rendre hommage na sagesse ya papa Feu Arius yem talobaki soki totiki boye effectivement paroisse ezoko kende na kolala d'où esengeli tomeka un peu qu'on s'organiser bisomoko poto assurer viabilité à paroisse nde na tango wana mingi bakoyeba période wana tozwaki salle oyo ya la briche mukolo mususu tokoki ko visiter salle wana poto yeba soki tokoki ko banda ko sambela place wana tozalaka bambuta ka mwa ebele notamment papa Nzaki, papa Roki, papa Nkazi, papa Arius et peut-être quelques-uns on a bossani. Tangu tokomi wana ndeto bandi ko beta masolo ke non, il faut tout ça la nyonso to réorganiser paroisse parce que sokité paroisse ezokende na kokufa parce que bandi mingi bakei et bambuta nyonso bakei. C'est là où ba proposaka na biso mibale ngai na papa Nzaki. Balobi, on connaît vos compétences. Non seulement vos compétences mais en plus tu es que boza batumoko sociable. Alors tu proposer na papa Nzaki Ozala responsable à paroisse et papa Albert Soki Azala secrétaire à paroisse. Et là qu'on a sepelaki nango c'est parce que batala quitté que naouta ki kokoma na Suisse, na France en provenance ya Suisse parce que a peu bandimi bazalaki. Mais batali musala oyo to salaki na Suisse, abike soka salaki musala ki to na Suisse, a wa pas ko sala le même musala. C'est qu'il y a elembo na yo wana. Si on peut dire. Vous avez elembo na yo parce que otanga mabongo. Donc, Hazard et Araten église Kimbangis. Exactement. Donc, à partir il y a un moment wana, et c'est qui que to répondre bango. To sololi, nzambe a éclairé biso, to ekondi ma responsabilité. Donc, responsabilité à liboso, nazwaki na France, et zalaki na 98, na tango, bambuta ba décidé que na comme secrétaire ya paroisse na Saint-Denis. Simande et sengaki ke ba ko présenter biso na Lingomba. Donc à partir de wana nazwaki secrétariat na komaki responsable. Tangu eye kokoma na 2005 parce qu'en fait nazaki responsable à paroisse à Saint-Denis jusqu'à ce que paroisse eki kozwa fi moi difficulté o yesalaki que délocalisation ya paroisse et comme na Saint-Ouen. Na tangu wana nazalaki toujours secrétaire mais après pour des raisons personnelles moi parenthèse moke salema ki na kati wana na fanda ki moke. Mais à partir il y a 2007, naïe kozonga responsable, secrétaire, il y a paroisse, il y a Saint-Ouen. Donc on a vendu secrétaire, il y a paroisse à Saint-Ouen. Si tango ba restructuration mususu eyekoya, ndé natikaka secrétariat ya paroisse na 2015. De 2015 natiki responsabilité à secrétariat. Tovandi, mais toujours en tant que pasteur, nous allons continuer comme ça, Moussala Nabiso. Jusqu'à ce jour, où va y Sabiso les sous ma responsabilité. Tous ces cheminements pour montrer que responsabilité, Nasi Nazo Yango Banda Kala. Et donc, nous allons continuer à assumer ma responsabilité Yango, Ndenge Tatanzambe, Yemoko Alingeli. Merci ya solo bandeko bana pasimo kimbango kiangani, nous allons continuer na katina mituna na biso. Papa révérend nakanisa lelo toyambio étant que pas révérend pasteur toyambio au commune à fonction mususu responsable à paroisse à Paris Saint-Ouen. Est-ce que ndenge
ozwi ba responsabilité lelo ya paroisse à Saint-Ouen. Ezali hasard ou bien obandaki kozela yango po yo pe na tourne pour qu'on peut responsable la paroisse. Papa Lambert et pas Yanzambe hasard ezalakate. Pour une seule raison. Namukanda yabomo, c'est-à-dire la Sainte Bible. J'aime pas trop mémoriser la Bible place le Bible. J'aime être précis quand il le faut. Et quand je ne peux pas, je dis Namukanda ya tata Nzambe. Voilà. Balobi Nzambe alobi avant kutu asala yo ayebaki déjà ke okosalema. Et ayebaki combien de jours okopasser na mokili oyo. Ndenge Ecclésiaste alobi eloko moko esalemaka na mokili ezalité soki tata Nzambe a permettre yango te. Par conséquent, ne komona ke oyo tout eyelaka biso même dans nos vies personnelles. Hasard ezalaka te. À plus forte raison na musala oyo. Il y a comme responsable à la paroisse. Une petite anecdote. Tant on a qui étudiant au Maroc, de 86 à 90, Nazala qui correspondre na papa Mfumwan Longo, son éminence Diangenda Kuntima. Pour démontrer que hasard est à la kate. Naba courrier tozalaki kokomanana papa Mfumwan Longo, papa me disait souvent une chose. Malheureusement, à l'occasion, il me disait toujours, fais un minimum d'efforts. Je m'occupe du reste pour tes réussites. Afin que tu obtiennes un document de valeur te permettant de venir servir l'Église et l'État. Abandakina, Église. Donc, Salamakasi, ngai moko na s'occuper na ba réussite na yo. Effectivement, Nzambe a kosakate parce que Nasil Saba étude n'angaï sans aucun échec. Dans niveau université. Alors, Azali Koloba, oswa document de valeur, o yeko permettre yo osali salingomba, mpe mokili na biso. Donc, ce qui otali, Nzambe alakela kinga yango déjà. Nzambe alakela kinga yango déjà. Ezali ndenge moko na moko kati na biso Nzambe atia eloko, kati na mutu moko na moko. Ngana lobi. Mais peut-être que vous bazana yo poza na yango batutu bazali pe na eloko oyo bagarda oyo papa loba na bango. Donc oyo yangai ezali hasardé mais Nzambe alingelaki yango ezala ndenge wana. Voilà pourquoi nazalaka toujours très prudent na makambo nyonso elekaka. Na likambo tout etali engagement na lingomba avant na loba oui, je réfléchis. Avant na loba non, je réfléchis. Et chaque fois réponse nangai et Sengeli ezala pour et contribuer pour l'intérêt de l'Église. Pambate naïbaki que Nzambe a laquelle quelque chose. Mais je ne pouvais pas imaginer effectivement qu'un jour, na comme responsable, il y a paroisse. Donc, lelo et comme linga boye, ezali azarte, mais Nzambe alinga ki ezalela ndenge wana. Na moment oyo ye alingi, na salela ye na esika wana, titango ye moko pa koloba que ngonga oyo falaki na salela ye na esika wana ikoki. Donc voilà papa Lambert, ezali azarte, mais ezali volonté ya tata Nzambe. Merci à solo ezali azarte, ezali volonté papa ya tata Nzambe. Yango wana tango nyonso yo mwana papa Simon Kimbangu kiangani bakolobaka na biso tango nyonso il faut ko bongsaka bagage na biso. To uti komona papa révérend lobi na biso ke auti na vacances. Biso nyonso to uti vacances. Mais avant to kende to ko préparer valise na biso papa révérend zaki bongo wa. Oko kamata biloko ya kitoko yango ko tia na valise na yo. Po ete tango yo ko koma exemple na douane ou bien sika moko bo basali contrôle ozala non pepele oko koleka. Mais yo mona papa Simon Kimbangu kiangani bagage yo tozoloba valise on ezali nini. Otala etamboleli na yo. Pambate lelo ba bagage yo tozali ko bongisa valise na biso. Mutu na mutu ali ko bongisa valise na ye. Soko zali ko tia biloko mabe na kati ya valise na yo. Yebaka yango ke un jour okokuta na ba douanier ne bazali banani et na tango wana moyen au reculer ko zali susute oko avancer au komi na monde mususu komi liyo pasi. Yango wana mona pasi Simon Kimbangu kiangani ndenge to komi na mokola lelo na kosenga na biso nyonso bana pasi Simon Kimbangu kiangani tozala ya solo bandimi ya solo. Tozala bandimi ya hypocrite te. Tozala bandimi ya koningana kate soki mupepeye uzali koningana. To tikala obele to bongisa mutu na mutu bongisa ka valise na yo
po ete mokolo wana tango kokoma devant nzambe na yo okozala na pasi te okoka kolongola eloko mabe te soki omoni eloko mabe ezali moma yango oyo pese valise na yo soki eza na baexcédent longola yango baexcédent ezali nini kende kotubela longola makambo mabe ozali kosala ntango nyonso ozala libre valise 23 kilo kende na 23 kilo kokende na 26 kilo te yango wana bazali kosenga biso ntango nyonso tala papa révérend lelo soki atambolaki soki ndenge nini lelo likambo oyo papa azalaki koloba soki ponama mpona yo ekokitela yo na ntango wana mabanga soki atamboli malamu te mabanga ekolanda biso. Papa révérend ya solo okomi na kanisa depuis paroisse ya Sainte Salami ozali 4e responsable oyo akomi na ebonga wana nete soki na ozali koyeba yango ezali bongo papa mais nini okoki koloba mpona na baoyo baprédécesseur no bauti koleka nini okoki koloba mpona bango? Vraiment d'abord nako témoigner bango reconnaissance reconnaissance mpona nini musala tozali kosala eza musala ya pasi alors bandeko nyonso oyo baprécédaki ngai se sacrifier corps et âme se dénier bango moko, c'est-à-dire il y a eu des moments où bazo komitala lisusu te mais bazo tala musala oyo bapesi bango kofingama ezangaka te mais babwakaki musala te kotongama ezangaka te pe ezangaki te mais babwakaki musala te donc supporter pas si nyonso to wana mpona nini mpote bamema musala oyo nzambe apesaki bango à bon port. Lelo oyo ndenge uti koloba papa Lambert nga nazali 4e responsable ya paroisse. Histoire ya paroisse na biso elakisi ete premier responsable ya paroisse na biso ezalaki papa pasteur Nzaki Mwena. Vraiment asali musala makasi munene atelemisi paroisse yango ndenge na koloba vraiment il faut na rendre hommage pour ceux qui asalaki musala mabe peut-être paroisse oyo lelo mbele ezali te. Alors soki pe paroisse ezalaki te mbele ngai pe nakoki kozala responsable ya paroisse oyo te parce que engaki kozala lisusu te. Papa Nzaki Mwena akei aye kotika ebonga esipilisaki papa mokonzi ya bole papa Simo Kimao Kiangani était atila biso papa pasteur Albert Pekepeke. Yepaye asali musala kaka ndenge na lobi. Le point commun c'est cela. Kotongama, kofingama, kocholama, tout ça ezangaki te. Mais basali musala. Lokula musala tozali kosala ezali ya tata Nzambe. Soki moko a décidé te lelo yote tutia mutu mususu papa pasteur Albert Pekepeke akei toye kokomanda papa pasteur Mvula. Papa pasteur Mvula aye asali musala oye monani na misu ya bato. Oyo tozali koloba lelo paroisse na biso ya Sainte ekomi paroisse nation. Ezalaki pona nini grâce na détermination ya papa pasteur Mvula azalaki na yango. Lelo ngai na ye. C'est la moindre des choses. Et c'est la logique simple. Il y a la reconnaissance na batuana. Il y a remercier bango, il y a féliciter bango na musala bango basalaki. Et même à partir de musala bango basalaki et ko constituer pe ba repère pour na biso potoyeba ndenge nini biso pe to kosala po ete oyo bakoya sima na biso pe ba féliciter biso ou bien ba la reconnaissance na biso. Une chose potoyeba. Tango zo kosala musala nzambe ko s'attendre te ke babwa ke la yo ba fleur. S'attendre plutôt na ba critique mais nzambe nde abwa ke la yo fleur. Sinon na mokuse na oyo bango basalaki to remercier bango, to féliciter bango, to za reconnaissant na ba sacrifice oyo bango basali, oyo sali que paroisse na biso et continue que exister tina mokolo mwalelo. Merci par révérend, mais il y a solo ozali ko répondre biso na bo kimia nyonso pe bande ko bazali ko landa biso bazali ko landa yo na kimia nyonso mais papa révérend tomoni ya solo papa révérend Mvula papa parce que tokotanga papa révérend Nzaki Mwena te ou bien papa Pekepeke Albert te parce que bango ba uti koleka déjà et basali mosala oyo pe biso tomoni yango et monani papa ndenge olobaki dimanche ke papa révérend Nzaki Mwena yaki na moi likamu na ye moke moke tokokoma. Ouais, papa Albert Pekepeke Pardon.
aye na likambo ya pardon tolimbisana et puis tout le monde a même biso pe na Montreuil to là qui vraiment à l'aise na Montreuil et papa révérend vous là ya sali susu donc a sali susu plus oyo yali ke likambo kitoko oyo lelo yo et monani mais eloko ozali ko kamusa biso papa révérend vous là a umeli mingite mbala moko yoye mais projet oyo ye azalaki nango oyo atikeli bana ya Saint-Ouen est-ce que sikoyo projet wana yo ndenge yo ye okobwaka yango bien okolanda kaka projet oyo ye atiki po ye pe osala yango? Papa Lambert, lingomba na biso na kala bazalaki kobenga yango Kintwadi. Kintwadi elingi koloba bozala esika moko. Papa Mfumambanza abandaki ko utiliser toujours l'expression lukala bonso mika myamboa. Lwale kila kumosi, lwasika mana kumosi. Donc elingi koloba bozala lokola ba poil ya mbwa. Bolalela esika moko, bolamuka esika moko. Soki boza Kintwadi, boza pe ba mika ya mbwa. Elingi koloba nini? Nakati na lingomba mondimi ya solo soki azali eloko nyonso oyo esalemi na ndeko na ye mondimi, parce que je pars du principe que mondimi fa sala kaka likambo ya kitoko kati na lingomba. Donc soki ozali mondimi ya solo likambo oyo ndeko no mondimi asali asuki na nzela yo il faut lakisa ete Kintwadi ezali, il faut lakisa ete ozali mika ya mbwa, c'est-à-dire oyo nyonso etikali kosalema na papa Mvula, papa pasteur sortant, ba projet nyonso ya tikeli biso tozali wana eza lokola mutatongi ndako. Excusez-moi. Eza lokola mutatongi ndako asuki par exemple na niveau ya ba fenêtre biso tokoyate tolongola ba brique nyonso ata kutu brique moko tolongola. Au contraire, tokoya to évaluer ndako wana niveau ekomi po totala dans quelle mesure tokoki kosilisa ndako wana. Ba projet etikami na paroisse ezali ebele. Yango wana. Non seulement que na lobby toko poursuivre ba projet wana, mais nous devons être réalistes et rationnels, c'est-à-dire que ba projet no so etikali. Biso tozali wana po to poursuivre ba projet wana. Pona nini? Eloko oyo emonani ya kitoko ematisi paroisse na biso lelo partout kokende baza kolobela paroisse ya Saint-Ouen. Ça signifie que likambo ya kitoko oyo ematisaki paroisse oyo etikali toza dans le devoir ya ko continuer musala wana. Néanmoins tozoko vivre na monde moko oyo ezali que tout se calcule. Nalingi koloba nini par là? Nous avons un certain nombre de projets. Maintenant, Tokotala, quels sont les projets prioritaires? Totali, les projets prioritaires. Après avoir inventorié tous les projets que nous aurons jugés prioritaires, Totali maintenant faisabilité na yango. C'est-à-dire, Totali projet Oyoboye. Todi ko sala yango ndenge nini pour esila. Comment et avec quels moyens? Sachant que et loko mon côté toko sala pour se faire plaisir. Nyonso toko sala pour te musala ya papa Simon Kimbangu qui ngane kende liboso. J'aimerais bien attirer là-dessus attention à biso banso y compris bandimi. Et zalate que non voilà biso to monaki projet oyo donc lokola bandi na projet oyote c'est que à se contredire. Non. Projet nyonso et que salema dans la mesure de sa faisabilité. To évaluer yango, to taliba priorité ainsi de suite, parce que ce qui te a par exemple la 4 projets. Dans exemple, tu as un projet il y a ferme agro-pastorale en Kamba. Tu as un projet il y a Tosomba place ya Kotonga à Paris. Tu as un projet il y a Syrie, c'est-à-dire ma machine ya Kossier. Tu as un certain nombre de projets. Je n'ai pas tout cité. Donc, pour Nabiso, y compris toutes les personnes de bonne foi, de bonne volonté, au Lingomba, rôle Nabiso Zalindini,
ndenge na lobby totala ba projet wana totala ceux qui sont prioritaires totala faisabilité na yango pour te continuer kokende. Mais le plus grand projet oyo nga na moni à mon avis oyo papa mvula atiki oyo to poursuivre rapidement ezali d'abord misala oyo tozali kosala déjà concrètement pour na kotonga Yeluselemi. Parce que tobo sanate on peut avoir 1000 projets mais papa mfumamba nzalobaki soki botongi nkamba te pasi na binope ekosilate. Certes, tous les projets contribuent na développement ya Lingomba, mais kotonga Yeluselemi ezali prioritaire. Donc pour nanga projet prioritaire liboso que tout continue na allure ya misala ya bantinsa na mnene tozo sala pour être tout sala misala oyo ezali na nkamba papa asepela. Notamment musala oyo ezali à la une ezali musala ya musée. Pour nangai à mon humble avis na kolobate par exemple que voilà to privilégier par exemple to somba place au détriment ya musée puisque musée il faut esalema esila noki. Ozomona. Donc ceux qui te pèsent priorité naba projet nabiso mususu, je pense que nous aurions négligé le musée alors que ezali projet moko et ça sous projeté parce que ça en voie de concrétisation. Donc il faut esila et pour esila noki eza ko senga que effort na biso na misala na banzinsani emona na papa amona ke continuité ezali pambate mbongo nyonso o esalimi na banzinsani na tango papa mvula zalaki na poste ezalaki ko nkamba pona osala nini musée parce que musée ezali chantier munene oyo tozali na yango en cours. Donc pour nangai certes nous avons des projets mais la priorité alors la première priorité ezali que tout ça la misala makasi minene pour être de continuer à renflouer un kamba pour musée ici là. Sinon, dans mon poussé, aucun projet ne sera rejeté, surtout pas par plaisir. Jamais. Ba projet nyonso, toko étudier yango et ko salema ndenge nzamba ko pesa la biso makasi na ba moyen. Merci ya solo bana pasi mokimbangu kiangani ndenge tokolobaka yango ya solo ezali sengo mingi pona koyoka papa révérend. Na kopesa conseil na bandeko mingi tomonaki dimanche ndenge likambo esalami bandimi baningani batu mingi balobi biloba loba mais soko kena mokana nzambe na pamba te na kobenga kango code de la route na Bible na Ecclésiaste kuno balobi ke muto ya kolobaka mingi akosumu kaka simana yango akobimisaka maloba mabe. Muto ya kozoka kanda noki muke mukazwi kanda aza zoba e muto ya kofinga ka bandeko na ye mususu azo kofinga bandeko ne aza zoba na mukanda ya Ecclésiaste. Mais tomoni na likambo yeuti kosala mabandimi mususu babujaki babosani ke mokonzi ya Lingomba papa Simo Kimbangu kiangani asali likambo na ayebi pourquoi ya sali yango. Tomonaki papa révérend Mvula vraiment tout ça qu'on peut savoir le kumu mingi na musala wo ya sali aye ko peut vraiment pinch mususu na kati na paroisse ala kisi ndenge nini côté évangéliste ndenge nini kotambolaka et apesi honneur na ba nganga nzambe ko banda na concierge catéchiste diacre ba komi ko sala misala tout ça c'est révérend Mvula et tout ça qu'on peut savoir chaque fois merci. Mais Nzambe azana plan na ye akosalaka. Alobi ke papa ngai kokondima na ngai matili susu po ete na moni papa révérend Nathalie Nzambe oya biso sa divinité papa Simo Kimbangu kiangani. Soka zalaki trop matériel. Anga ko bake no papa Mvula tikala wana pa mate mbongo azo ko memela biso. Mbele azalaka kawana. Mais papa na moni ata Nzambe. Atalaka mbongo te. Aibi programme na ye. Tamsusu abombiye to yebite. Tamsusu azoko bongisele sika mususu ya munene susu koleka ke posto yo. Ndenge tomona kina kala tanfu aboteli papa Simo Kimbangu nzombo. Banzombo ezalaki nango. Banzombo bambisi kutu ya kitoko pe ezalaki nango. Mais ya moni neka kambisa ko botela papa Simo Kimbangu nzombo lokwa ezaki pe mingi te. Mais papa Simo Kimbangu alobaki na ye nini? Lokolo botoli nganzo mais lokolo sokolia e ko sala nzombo. Mais lelo oyo yo lingo kangama kaka na poste bamsu bazali koloba mais ndenge nini balongola kaka na paroisse na biso Saint-Ouen ba paroisse musu balongola kango te nana za na programme oyo Nzamba za nango
nani na kati na lingomba oyo azana programme apesa biso programme wana mais muto oyo soki baza azolongwa te ezali musala ya ezali ye na tata nzambe ndenge nzambe atiela ye nana ayebi programme ango o ndenge ni baza kolongola kaka na paroisse à Saint-Ouen mais ba paroisse muso baza kolongola te na katozali koyeba papa pasteur nde tozo koloba mais ezali programme ya nzambe ndenge na te eza programme ya nzambe mais nesika wana étant que révérend pasteur na ba oyo bazali koloba loba parce que tozali komona mingi na tango ba papa ezalaka boite eloko nini na tango ba papa na oyo na tango lelo eloko nini échanger mais makambo tozali ko vivre mais to vivre ki yango pekaka na tango ba papa eloko ya sikalité papa Simon qui manque na lobby loba ya kala loba eza référence na biso mais na tango wana ezalaki te lelo komi même na kati na lingomba tribalisme koti parce que bato yo no bazalaka sima ya papa Lambert loko balongoli papa Lambert bango nyonso babeti mabaku ezalaka beauté mais ozo mona ngote que ozali komi monisa passe ozo mema péché moko yali donc nzambe alobi balobi na biso ke soki déjà papa Simon Kimbangu kiangani atie signature na ye quel que soit problème yali to ça yango mais moi na pas Simon Kimbangu ko se poser ba question te papa révérend na place wana tant que papa côté que comme responsable de paroisse au côté ya bateau baza koloba loba nini wana au côté ya bango nini liloba nini ko kopesa na bateau wana po te ba yeba ke likamba dali ko sala nanu ba komi mur te na likamba tata Simon Kimbangu. D'abord papa Lambert faut yeba que église ils en a deux faces. Ils en a face spirituelle au etali ko bikisa milimo côté ya botika mabebo sala malamu oui mais ils appellent na face moko temporelle c'est-à-dire eza ko vivre kati na mokili ya batu et qu'à ce titre là église est ambisami na batu et que papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya lingomba non seulement kazali chef spirituel de l'église en tant qu'institution spirituelle mais azapé premier chef administratif ya lingomba c'est-à-dire que mokonzi ya lingomba ezali ye ne dit-on pas que azali représentant légal. Et l'ingi kolobanini, comme tout chef, il y a administration. Même dans Mokili, na droit balobi, na droit administratif balobi, mukondi tout azali na ce qu'on appelle un pouvoir discrétionnaire. Et l'ingi kolobanini. Pouvoir discrétionnaire, l'ingi koloba, mukondi nyonso, akoki kozwa décision nyonso, ye alingi, na tango ye alingi. Sachant que mukondi oyo azali mukondi ya solo, akoki jamais kozwa décision et kende à l'encontre ya institution oye azali kotambwisa. Donc ceux qui mukonzi azu décision, on part du principe que décision oyoye azu ezali po ebongisa et loko oyoye azali kotambwisa. Donc papa Fumalongo papa Simon Kimbangu Kiangani, ce qui a décidé na mukolo malelo que pasteur tel, diacre tel, mutu tel azana place boye. Et Sengeli a longwa pona tia mutu mususu, ça relève de sa propre compétence. C'est lui qui décide et il sait pourquoi il décide. Et surtout, biso mutu tozali bandimi bakimbangiste. Toyebi valeur spirituelle ya papa. Nzambe bako contredisaka nzambe te. Parce que nzambe asalaka jamais erreur. Nzambe amikosaka te, nzambe asalaka jamais erreur. Décision nyonso oyo nzambe azui ezali ya malamu. Et biso soki tozali bana na botosi tokosala nini? Tokotosa oyo nzambe alingi oyo nzambe alobi. Voilà pourquoi papa Mfumambanza manaki koloba fo nzambi tele. Donc soki nzambe alobi alobi. Oyo nzambe akosala biso soki toza bandimi tokoloba ingeta, c'est-à-dire to se soumettre tokotosa. Quant à dire que Batumususu bazali que ah oui, mais non, pour nani ndengo lobby par rapport à tribalisme, par exemple, eza buzoba. Je m'excuse du terme. Oui, pourquoi le lobby buzoba? Parce que yo okoya kana lingomba pona kolanda batute. Papa Mfumambanza lobaka yango et il le disait tout le temps, je le répète encore une fois, la mission première de l'église est de sauver les âmes. Donc tant que tokende kenda kwa nzambe ezali poto kende ko lukato bikisa milimo na biso. Alors, soki yo ozwa ko yanda kwa nzambe pona kolanda batu.
parce que mutu boye akei ngai pe non wana ozali susu mundimi ya papa te mokomi mundimi ya yo moko nzembo tokoyembaka ya nsilwa nzambi ukansila. Deuxième couplet elobi ngeye kwame mbe uvangwa wena bonso mono ngauze yefulusi ngakwenda yo ndeko na ngai oza kaka ekelamu mutu lokola ngai. Est-ce que oyebi epai yo kokende? Alors place yo moko okokende eyebani te sko lininga na landa yo. Donc bato bazali que parce que ba changer mutu allez bino parce que boza bato ya mutu wana soi-disant allez bokomi ko se manifester que non toza d'accord te yebaka que oza ko tosa tata nzambe te yebaka que ozo ko contredire volonté ya tata nzambe yeba que ozali à l'encontre ya oyo nzambe alingi. Yango wana papa mfumo longo bandaki ko bana biso toujours tozala bana na botosi soki tozali bana na botosi ya solo. Je vois très mal mutu akende ko s'opposer par exemple la décision ya chef spirituel et même décision ya pasteur et même décision ya chef de groupe na yo. Pour ceux qui toza bana na botosi tokotosa oyo nzambe atieli biso batu tu oyo nzambe atieli biso na biso batambisa biso tokotosa bango oyo bazoko se poser ba question ou bien bazoko se plaindre mais ndenge nini kaka kuna balongola kame abalongola kate je dirais la même chose. Tata nzambe alobi na mukanda na ye vos voix ne sont pas mes voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. Vous avez compris? Même la prière, il y a notre Père. Que ta volonté soit faite. Donc, oyo elingi nzambe yangonde esalema. Sachant que même na bisika o ezali que changement ezali ko yate, mais ça finira par arriver. Mukolo papa ye moko koloba kebo maintenant na changer place oyo. Mutu ko supposer na ye azate. Et je vais plus loin pour dire que mutu moko pete azali oyo akotia papa pression que place oyo ko changer te. Elingi koloba que tozala bandimi. Tango tozali bandimi tokotosa oyo nzambe azali kotinda biso. Non seulement que tokotosa oyo nzambe azali kotinda biso, mais tokosala oyo nzambe azali kosala. Soki papa lobi boye tosali. Vonzambi tele tele, vonzambi vovele vovele. Donc biso bandimi tozali batu moko foto la kisabotosi epa ya tata nzambe. Pona kola sabotosi na biso ezaka te que toyaka ndako nzambe. Ce n'est pas ça qui compte. Mais koyanda kwa nzambe pe kotosa oyo bazali kote ya biso na kati ya ndako nzambe. Parole de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement ceux qui disent maître maître qui rentreront, mais ceux qui font ma volonté. Voilà le qu'on a pour papa. Merci ya solo bana pasi mo kimbangu ya to utukola ndenge nini papa na biso azali kolobela biso. Tokei mbala moko tokotuna na papa révérend ya solo papa révérend tozo kokene na motuna ya suka pambate tango ezali obele tango na kati na émission na biso toza kokende suko kotuna pambate bandimi bazali kolela mingi likambo yo ya ezali kosala mabango pasi pambate mondimi soka za na problème na kati na paroisse tokomona kake lingomba ekosala keloko moko te mondimi so akosala tamususu 1 an ayaka pete ayaka te pendant 1 an mais lingomba asala kapeloko moko te baluka kape yeti mais mondimi wana soka yoki ntintsani omona tindi mbongo na ye mais azana pasi na kati na ndako mususu bazali malade sasali 1 an tomoni ba mususu bazala ko benga asali 1 an na malade mais paroisse ata kotuna ba problème mingi ezozala na kati na ba couple mais paroisse ata kotala bandimi na yebite lokola yo ye papa révérend bandimi ba yebisinga papa Lambert soko kutani na papa révérend mais kako tunela biso ye motuna oyo yo koloba nini pamba te bandimi mingi bazaya kolemba moyen bazonga ete pamba te na tango apasi bo soutenir bango te misusu bakufeli misusu bazwi ba problème ya ndenge na ndenge lokola yo ye n'équipe asika oyo papa Simon Kimbangu kiangani atie na bolingo na ye na Saint-Ouen olobini na place wana. Merci papa Lambert na question oyo. Je pense que question na yo eza sous 3 volets.
na kozwa volet ya liboso oyo etali bandimi bazali se plaindre parce que mosusu bayaka lisusu te pour diverses raisons et que bakendaka kotala bango te. Eloko ya liboso toza na bankengi lingomba na biso eza tellement organisé que wuta kala lingomba na biso etia bankengi nkengi elingi koloba nini. Bankengi baza lokola ba sentinelle batu oyo bakendaka kotala bandimi bipai bavandi. Mais il faut savoir une chose, nkengi po ayeba que mundimi boye azalaka na secteur na ye, il faut pe mundimi à se manifester. Yango wana tosengaka likambo etali recensement. Tosengaka tout le temps bandimi ba se faire recenser. Ça nous permet toyeba que mundimi boye avandaka côté boye, avandaka secteur boye et que secteur wana ezali attribué na nkengi boye. Soki bandimi ba se faire recenser par secteur toyebi que avandi et pas boye et que mutona za komona na te. Il y a deux possibilités. Ou bien yemoko mundimi mutazu problème. Abenga nkengi responsable. Ou bien abenga nkengi oyo azali attribué na secteur na bango. Papa nkengi, maman nkengi, ngai naza na likambo boye, yango na bozomona ngai te. Ou bien naza na situation boye, boye na boye. Nkengi akozwa courage ya kosala musala na ye. Akende kotala mundimi wana. Akende koyeba problème nini ezotungisa ye. Parce que ekoki kozala problème à santé, ekozala problème ya problème moko social, ekozala problème moko ya couple. Donc bref, ba situation ekozala ebele. Mais il faut d'abord que mundimi a se manifester pour nkengi pe akende kotala. Soki mundimi wana a se manifester et que nkengi asali yango te wana ezali manquement monene par rapport à nkengi wana. Parce que cheminement likambo procédure eza ndenge nini. Tangu mundimi a se manifester nkengi ayoki ayebisi nkengi responsable. C'est-à-dire nkengi ya bankengi nyonso a na secteur na ngai mama boye papa boye abengaki ngai pona situation boye. Nkengi akopesa nkengi responsable akopesa ndingisa kende. Oyo nyonso kokuta kuna ya kosala biso rapport. C'est sur la base ya rapport wana que lingomba ako se manifester. Wana liboso. Mais je peux avouer également que il arrive aussi que boyebi kenkengi ayebi ke mundimi na ye, enfin mundimi na, excusez-moi les termes, que mundimi a secteur na ye azako yate azako mona na te, mais akine pe kota la yete. Ça c'est des choses auxquelles on va remédier. Soki likambo ezali tokobongisa yango noki noki. Pambate faut toyeba d'abord que eza lokola dans la vie courante na société. Ceux qui vont mettre l'individu au centre de la société, cette société est vouée à l'échec. C'est-à-dire quoi? Beaucoup qui jamais que ça, quoi que ce soit, bon, ignorer Batu, bon, ignorer Mutu Oyo, Azali, objet principal, il y a l'activité de ce sala. Ceux qui n'ont pas lelo par exemple, Lingomba est saisi que Mutu Boye, place il dans la situation Boye. Et que l'ingomba est saliciété et sali manquement monene. C'est justement sur cette base-là que, sous l'impulsion, il y a... Bon, on a remonté Mouké, pour tout se comprendre. Outa kalato salisaka. Si vous me le permettez, parce qu'il y a kitoko batanga kana bango yango. Tant que tozalaka na paroisse, Papa Boni était évangéliste, Nganazalaka secrétaire, Papa Nzakimouna responsable. On avait une certaine façon de faire pour nakosunga batu. Je prends un exemple. Mutu oyo azali ko bela, soki toki mutu naza ko bela, tozalaki ko kende kotala ye. Mutu oyo akoyili matanga, tozalaki ko kende kotala ye. Mais natango wana, mais les a sous naza ko ya male male papa. Oui, papa journaliste nazali ko ya male male. Yango na lobby na bandela, mukine bandeli. Tangu mutu azwi likambo. Okomona soki tosali musala, tolongoli quelque chose. Na tango wana ezalaki, soit ngai na Papa Boni na mama Mizingi qui était trésorière, mona tozwi nzela toki kotala mutu wana, totiki lisungi na biso. Ou bien oyo kaka kozala disponible boyike na mboka oyo to salaka, on n'est pas tout le temps disponible, mais ba oba kozala disponible bazui bakei e bandaki ko sala mandenge wana. Na tango ya papa pasteur peke bozalaki ko yoka mingi na discours na ye baka sociaux, c'était tout cela aussi.
Na tango ya lelo, je suis un peu étonné. Ya koyoka que likambone sale makalisusu te. Et pourtant, il a été mis sur point ce qu'on a appelé un fonds social. Fonds social wana eza na mbongo. Eza alimenté. Et mbongo wana destination nango ezali nini basunga bandimi. Mutu akufeli baki kotala ye batiki. Mutu aza maladi baki kotala ye batiki. Donc ça m'étonne nayoka likambo ya boye. Mais soki penza eza boye, l'erreur est humaine. Il y a peut-être eu un petit manquement quelque part, mais biso to ko remédier na yango de façon que mon dimi mon côté à se sentir méprisé. Ou bien peut-être que non parce que ezui mwana ya choral boye ou bien mutu ya boye surtout que non. Babiloko wana ekoki kozalate pe ekotika la kozalate. Nous ferons en sorte, moi et toute mon équipe. Azali ko appuyer yo donc révérend pasteur azana clan parce que ndenge pour comme wana lelo zali papa révérend Albert ozana ba canter mais lo nengo so komi responsable paroisse bandi ja bandi ko tambla na ba document na ba feuille bandi ko commander ja ba komba batu o azana papa Lambert aza simananga o azali na éviter parce que mona kaka pas na éviter na papa mvula toyo ki angote vraiment merci parce que na ba batu so wana za nzakiste wana ya péqueniste ce qui nini o mona o ka so wana zali mvuliste n'ébite ce qui na place na yo makamone ko yate donc ko zalate ou bien yo pour kotsango papa Lambert pour vous mela na esika donc faut ça la battre na kolobano eloko moko et j'aimerais bien que bandeko bazolanda ngai bayoka yango dans mes relations avec qui que ce soit n'a privilégié qu'à jamais parti pris. J'ai déjà subi pour la attitude nangawana. Na supporta ka mutute, na côté la ka mutute parce que biso en tant que mundimi d'abord, non pas en tant que pasteur, mais d'abord en tant que mundimi. Mundimi il faut à la mutumoko osale la justice. C'est-à-dire aux à la droit, aux à la juste. Yamabe, yamalamu. Na mukolo malelo nga soki mundimi azui problème. Na bengi, soki na koki ko benga. Soki na keyi kotala yete, ce n'est pas parce que azamutu ya intel ou bien mutu ya boye. Ndenge na lobby, toza na ba misala, toza na makambo ebele, soki na keite, lobaki na keite parce que je n'ai pas pu. Na zui temps matériel te pona kende. Jamais je n'ai été partisan ya bokabwani parce que biloko to ezali bokabwani. Mutu abengama nzakiste ya liboso c'était moi. Pona nini? Lelo yo terme moi comment un peu répandu nzakiste. Mais mutu liboso abengama nzakiste c'était moi. Pona nini? Ndenge na lobby dans mes relations, je privilégie la justice. Pendant longtemps, nazalaki secrétaire, soki na mukili na koki koloba secrétaire ya papa Nzaki. Mais nazalaki secrétaire ya paroisse alors que yé azalaki responsable de la paroisse. Papa Nzaki partait à Kinshasa en Kamba pendant des mois et il pouvait dormir tranquille. Nga nazakoti kala na responsabilité à paroisse. Je sais qu'il m'entendra, il me suivra directement ou indirectement à côté kala koloba le contraire. Pourquoi on a bien nzakiste? Parce que tout simplement, nazalaki ko zala juste ce qui est azalité, na ko sala musala ndenge to yokanelaki. Musala ndenge esengeli ezalela. Ce n'est pas parce que mutu yebo yo ndenge nini na ko tekaka jamais mutu ou bien na funda mutu pour na s'attirer ba faveur ya mutu wana. Nzamba lobi tuluka faveur ya nzambe. Wana liboso. Lelo oyo nga naza responsable de la paroisse. Je ne le souhaite pas et je ne le voudrais jamais. Parce que ce n'est pas ma nature et que ça les maté pour comme responsable de la paroisse. D'abord, comme responsable de la paroisse, c'est les responsabilités communes. Puis ça mukumba munene. Ou que ce n'est pas une fierté personnelle. Ce n'est pas un plaisir. Parce que maintenant, je suis limité dans ma kambo ebele. Lelo oyo ngai jamais na koki kondima. Oh batumi balimisa tu bazala simanangai. Jamais. Pas plus que mes collaborateurs directs, ceux qui n'a sali mabe, j'aimerais qu'on me dise non, place au penza, ils allaient la kaboyete, ou bien place où il fallait qu'on sale la boye, ou bien olobe la boye. Batoupe n'a zana bango, ceux qui n'a moni que mon copa sali ka moi ma bébé, ou bien fi moi écart, non, boyete, ils allaient le boye. C'est pour dire tout simplement que s'il existe des camps, ou s'il y a des camps qui ont existé dans la paroisse, je ferai en sorte que
na tango nga naza wana bakan wana ezala te nakokende na droite nakokende na gauche nakokende soki wapi mutu to azwi problème soki disponibilité ezali nakokende soki nakokoka kokende te bandeko na nga collaborateur bazali soki moko na bango azali te n'oubliez pas que nous avons toujours travaillé en collaboration biso nyonso na paroisse wana même ba oyo bazali ke toza na fonction te ndenge ezalaki ke no oza kaka pasteur mais soki pasteur responsable asengi osala une quelconque mission okosala yango de collaboration wana tokolongola yango lelo te ekolongwa te tokosala ndenge wana ezala bankengi baselo pasteur toza na bango biso to tosalaka toujours lisanga alors na lisanga wana ekomonana partout jamais bakan ekosalema oh non na comme un sokiste soki albertiste je ne permettrai jamais ça parce que mosala tozosala eza ya ngai te ya tata nzambe elobi pe nzambe akojuge biso par rapport à ndenge tokosalela mosala oyo apesi biso alors nalingi kofavoriser quoi que ce soit de négatif pendant que naza wana. Merci papa révérend na kati tokomi na suka émission na biso motuna mosusu oyo bandimi baza kozela pa na yo me baye nango pa na biso bandimi baleli bazolela mingi problème ya air dimanche tozali komona ba oyo bavandaka na Creil ba oyo bavandaka na Mantes la Jolie ba mosusu bavandaka na Chartres ba mosusu bavandaka na Trappes ba mosusu bavandaka na Orléans bazoyi église kanisa mutu avandaka na Étampes faut tala place tozali na Fleury soko raté bis ba mosusu sala 45 minutes pa komati pa na ye na ndako bazokoma ba minuit ba 1h du matin. Est-ce que bozo komona ngote ke bozo ko abuser na bandimi ou pas parce que le kutaka ne le baki 18h papa Simon Kimbango kiangani mokondi ali ngomba mukola lexaki la sengi bolimbi ça le non pona lelo to l'examen moké pa maté tozana makamba ko sala mais ya biso koma tous les dimanches même 18h boye ba kango susute yo ye wana bandimi baza ko lela bakoyi koya pa na biso bandimi bazolo bake bakoma ka ba minuit ba mususu mwana fa kende classe le lendemain fa mwana kende classe mais mwana sala la ki déjà na train à l'été mwana l'été lera ko koma ala lisi yango mona ki papa wana ko lobake yo mondimi bobalana bino na bino pamba te soki ba maman na biso ba tata so baza na basi baza ba non kimbangiste omoni pas problème ndenge pa ezoko kota siko so ba bengani mama wana bokotia ye wapi bino pe social ezalaka te maboko pe makasi na paroisse pona kosalisa makamba ndenge wana bon siko mama wana ba bengani be tata na ba bengani na libala bokosala siko ndenge ni est-ce que lokola yo ye oko respecter le kutakanu na heure ya 18h ou bien ndenge nini Papa Lambert, c'est un fait réel. Likambo ezali ya solo. Nakoloba mingi te nesika wana. Tout ce que je dis, parce que nabi que bato belé bakotala ngai, je prends l'engagement que tokobanda ko respecter heure. Mais tobo sanate biso na paroisse toza na maman conseillère. Ce sont des exceptions qui risquent d'arriver. Mais la règle pour moi est que 18h nda kwanzambe esili. Exceptionnellement, peut-être moi dépassement ekoki kozala, c'est que je ne souhaite pas. Je vais m'expliquer. Pourquoi dans le but na maman conseillère? Soki maman conseillère azana mulongo, toki kolobane te maman kende kofanda. Ou soki maman conseillère azobeti sa muziki, fanfare tolobane te maman erekoki. Il faut savoir que à tout seigneur, tout honneur. Il y a les représentantes personnelles, il y a papa Simon Kimbango Kiangani, Mokonzi Yalingomba. Ça, c'est une exception. L'engagement que je prends est tout simple. Même temps où vous allez que tout ça n'a pas mis ça là et belé. Ah non, ils ont senga tout ça là, tout lukanan tout ça là, tout kokisa boy. Non, je le respecterai et je vous prends pour témoin. Parce que personnellement, même bande qu'on a vendu à Kanabango, bah ebi keli kambona na lobela kayango mingi. Il y a 18h. Il y a 18h. Il faut quand même savoir que tu travailles toute la semaine. Il y a des gens qui travaillent de lundi à samedi. Bazali. Alors dimanche, ayeko sambela azonga susundaku ba heure tardive et ça passe. Nako s'étendre mingité là-dessus, j'ai dit tout simplement que je prends l'engagement que sauf les deux exceptions que je viens de citer, l'heure sera respectée et ce à partir de ce dimanche.
Merci papa révérend na kanisa to komi na suka émission na biso na bana pasi mo kimbangu kiangani likamto kokoloba na kokoloba moi lilo bakaka te moi nzembo oyo jeteke zali koyebela biso ke biso tojali bantoma na yo tinda biso besika nyonso oyo lingi kasi kobosana te moyini oyo Satana zarbato na ye. Donc ndenge tozali wana papa Simon Kimbangu kiangani atinda biso esika nyonso ye alingi kasi abosana te Satana azape na bato na ye oyo baza ko perturber bana na ye. Tozali komona yango na ba WhatsApp, ba Facebook, na ba YouTube, tout ça là nango attention. Papa révérend liloba suka po ete ya suka te mais tozana kaka na kati na émission mikolo ezali belé mais pona lelo liloba oyo kokoko loba oyo to tunité mais yo moni kokoko loba ngo. Merci papa. To peso maloba. Na mukuse na koloba boye. Batata mpe ba maman. D'abord ba paroissien ya paroisse pilote. Paroisse Nation ya Saint-Ouen. Il y a solo changement nyonso et memaka un certain doute na mitu ya bato. Quant à savoir à kozalela ndenge nini, si kwe kozalela ndenge nini, à mon avis, doute wane kwa kozalate parce que pour la plupart to vandi na bino banda kala. Tango nazalaki kotika la peine à paroisse en tant qu'intérimaire, je suis le seul, le même Albert Nsoki que vous connaissez, je resterai le même. Tout ça là na confiance. Poete musala oyo tata nzambe apesi biso tokende na yango tina suka ndenge posa na ye ezali. Je répète, tangu tokoyaka ndako nzambe tobosanaka but principal te toya kobikisa milimo na biso wana ekozala likambo kitoko ndenge papa Nkulutu abandaki koloba, j'aimerais tous vous voir de l'autre côté. Vous avez compris. Yami Balé na ko s'adresser na bandeko na ngai bakimbangiste en Europe en particulier. Na mukolo malelo tozoko vivre situation moko ezali que chaque paroisse est se replier sur soi-même. Alors que ekoki kozala ndenge wana te. Il y a eu des moments surtout entre 2014-2016 na katikati wana tozalaki kokutana, tozali kosangana, tozako sambela ensemble ezalaki likambo ya kitoko. Na mukolo mwalelo pour des raisons diverses likambo wana esalimaka lisusu te. Mais j'aimerais demander ceci na bandeko na ngai bakimbangiste ban son Europe. Faisons en sorte que rapprochement ezala entre les paroisses. Je ne parle pas de fusion, mais de rapprochement. C'est-à-dire, mundimi ya paroisse ya Saint-Ouen. Tangu par exemple, à Kutamike, azana secteur ya Saint-Denis, ndako nzambe za kuna, kende ko sambela kuna. Mais tangu ke ko sambela kuna, à se sentir à l'aise, parce que azai pa ya tata na ye, azai pa ya mama na ye. Mundimi ya Saint-Denis, o ya Kutami côté ya paroisse ya Montreuil. Ah, tangu na koma na Saint-Denis zalité, na ko sambela le rapprochement. Mundimi ya Saint-Ouen a eu problème. Ndenge to komona on a un mariage. Parce que c'est assez curieux quand même. Ceux qui mariage, ceux qui liwa, bisonyo surtout, to kutana na biso. To kutani, to yembi ensemble, to sepeli ensemble. Et après to panzani. Je souhaite quand même que rapprochement est entre bandimi, et entre les responsables de toutes ces paroisses, parce que yangondi mteko ça la force na biso poto laksa le kimbongisme en dehors ya Afrique. Donc rapprochement, confiance, bilokonde na sengi na bandeko na ngai aussi bien bandimi ya paroisse pilote que bandeko na ngai na Europe ba paroisse mosusu yango wana. Ya suka, le changement viendront dans d'autres paroisses forcément parce qu'il faut ça un jour. Na ko senga na bandeko na ngai ba responsable et ba paroisse mosusu ce qui changement eye toye ba ko yamba bato oyo ba yesika. Toye ba ko yamba bango potolo banana malembe, félicitations. Bokeite pambate bozaka kati na biso. Fonction kwa kamute changer. Poto sala musala ensemble. Au lieu que changement ce qui eye et bota qui est ennemi. Ah biso bato ya oya zalaki awa. Ah biso ya bato oya kei. Non. Ce qui te tamboli na ndenge ya boyokani. Okoye bakelelonga na ye, mais lobi na kokende. Lobi nga na kei mususu akoya. Wana nde kozala esengo soki tozoyeba kofanda na manso
napesi merci mingi na papa Simon Kimbango Kiangani o permettre que tozala nesika oyo na ngonga oyo. Merci na bino banso ya ratelki na musala ya pasi bozali kosala bauti misala mais puisque sengela ke salema po ete musala ya papa kombo ya papa etambola boye. Merci na ba paroissien na ngai nyonso ba paroissien na biso banso bolimbisa ngai ya Saint-Ouen. Merci na bandeko banso tokosala na bango musala ensemble en commençant par l'équipe, donc la toute nouvelle équipe composée de papa Bunzei, secrétaire paroissial, de papa Maloudi, évangéliste paroissial, maman Sophia, caissière paroissiale, papa Thomas, comptable paroissial, maman Sabine Tourou, diaconesse responsable, et toute l'équipe de pasteurs, de diacres, concierges, Oyonion, surtout dans la paroisse, et je n'oublierai pas toute la paroisse. Nasuki Siboye na kombo tata, moi na tata molimo centre, papa na zongi selio maloba. Merci Yasolo Bandeko, to sukomi na suka émission na biso, moyen to kene sumulaye alite papa révérend to pesio merci. Pe okomisa la mbote na biso na bandimi nyonso ya paroisse à Saint-Ouen pe équipe no mobimba et to sengi na yo papa révérend omoni pasi tozali komona kobosa na biso te na mosala o tozali kosalela mosala moko ya pasi kasi tozali sika msusa kolelela te. Donc to sukisi émission na papa révérend to pesio merci. Merci. Pe to pesi merci na bandeko bakolanda ka biso to kendaki tozalaki te tozalaki biso na vacances. To moni bandeko msusu bananu bazongi te mais mbala sima biso tokokoka équipe mobimba tokokoka so tozongi mosale bandi tozongeli bino topesi merci et surtout merci na bandeko nyonso oyo bakolingaka biso bakotalaka biso merci na baresponsable ba paroisse nyonso et surtout na mboka France tosengi na baresponsable ba paroisse ya mboka France batala likambo na biso ya ratelki awa na mboka France pamba te tozali awa na kati na mboka France papa Simon Kimbango Kiangani atie chaque pays et comme dans autonomie donc Ratelki France, Ratelki Belgique, et comme partout. Donc to sengi na ba responsable ya mboka France, batala pe likambo na biso, batala pe libumu na biso, pamba te libumu na biso zali biloko to kosalelaka. Pamba te zali pasi omoni yo moko moni yango, foko bongisa yango, foko sala boye, donc to zalaka na isika msu to kete to salaka biso moko. Yango na papa to sengi na équipe na yo na bandimi, botala biso likambo wana. Pour aller au Sukisi wana, topesi merci na mama conseillère oya kozala kana sopa mbate mama conseillère ali conseillère na Liboso, mama Marie Mouilou, topesi merci. Pe tokopesa na bandimi nyonso et surtout mama Selekinanga kuna na Rotterdam na Hollande, mama Clémence na kati na paroisse à Saint-Ouen, azali pe scout, topesi bango ba merci, bat bazali belé papa Kodia conseiller monene. Topesi yo merci pe bandeko nyonso topesi bino merci ezalaki ya bino ndeko papa Lambert Makwemimo na lisungi ya papa Paul prof Malonga mama Fifi Ndongala papa Idi Zolandonga papa Tony Diangenda biso topesi bino merci nde tokomi na mbala yasima botikala malamu merci au revoir.